Mais ça problème c'est date et ça m'a pas fini. Ça va provocateur hein. Non, et ça va chat date. Date nous a que notre temps souba on fait ajouter ah ça pas permettre. Est-ce que dit que patron de le king a un système ya obimsa calendrier ya ba programme ba concert. Oh ko beta na mboka boy, beta na mboka boy et belé pe balanda ils ont ma beta. Au monde challenge on les a bien chat date. Ah mais ça m'a bien. Ça m'a bête. Eh bien. Comment forcer bah tu vas tirer date pour l'année. Oh, qui c'est jour à l'objet chat date. Ils ont gâté. Celui confie le média dans la production. Bolinga chat date pour l'année. Ce qui fait régular. Azu production té. Bolinga chat pour l'année. Yo te tembe. Yo tembe. Il a dit que yo ne tembe. Yo tembe kaka. Ba monko biso tembe biso pe tembe ko tout ozo gena oka. Il fallait accepter date. Oui non il a qui c'est jour à ma bête chat date. Où les points? Ah chat date ça m'a bien ma caisse. Oh, il faut se faire un challenge. Ngabe kalate mais date be goza jouer. Petit fallait déjà petit fallait na pesi en beauté. Petit fallait chez date. Ababeta na barre na bandaka. Yo pour goza na date no mo kala qu'il faut voyager. Tout le bar na musique chacun portera sa propre charge. Mutuna muta luka makamuna na combat le king. Pas le king, le king, oh, et c'est le king à sa producteur. Et c'est le king n'aime t'organiser ça m'a pas producteur dit bon mais kako produit bah tu me soutes à part là. Ah, attends yo moko. Azo poussa na bino bo fingi date mo ebimi lisusu. Bino bo fingi album mo ezo bima. Bo fingi elo mo musu ezo bima. Bo fingi au moins ko ba réponse oh ya OK le king faut répondre à bango. On là au salon on a plateau. A répondre ba on a ba acte. Que depuis to zongi nande tozali banda nazokaka na former c'était ça si suko na bouger te asana balongoli te na longwe te comment ça soka longwe toyeba soka longwe soki vraiment longwe toyeba so tali bien patron na biso atikala jamais ko encourager mutu moko to batu ay ça bon ndeni boleka na TV ko fingela nga batu baza mieux placé ya ko recadrer ma batu to musuba lo ba ke piken ya musique les abisso artistes te évoluer à pembe na e basé belé au mona ma que non occupé patron groupe à lobby que ngande makamunyoso o ya loba ngam natina ya lo au fan so basali eloko patron na biso salaka de façon que alingaraté que non bato ba ya ba clash ka pesa ba opportunité donc au mona que bato wana mingi bazana ba surtout batalima que oh OK koto ba boyina ba OK koto ba boyina ba au mona que ba mosko ba se retrouver matali so na sandeni. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique. Production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. Bana mokili mobimba yo moto lukaka place ya kopema pozwa répondre kitoko tala place ya kopema yango yo chez Vicky Lodge appartement awa okoyaka kana bilamba na yo ndenge ka kozalaka nyuso okokutango awa bazali na ba appartement o ezali na 3 chambres salon cuisine douche ya kitoko pe bazali na ba appartement mususu ya 2 chambres salon cuisine service kuba awa soko koti chez Vicky Lodge appartement okokuta ba mbetu ya kitoko nyekese tala kaka ndenge ezali na ba design na ya defwa te e bongo côté ya ba salon VIP e biso e pesa la manger ba split ya mobimba c'est-à-dire que a penza ovandi lokola na pôle nord po malili ya kosangana te côté ya mai la pongi ya ba bébé po mai awa ekendaka te e bongo côté ya courant zala penza na pongi bazali na mobange na groupe électrogène oyo soki kaka courant ke ipan courant ye boum mbala moko groupe peli oza mobimba oko sentir ngo kutu te okanise suki bongo ta awa
awa chez Vicky Lodge appartement bazali pe lisusu na boîte de nuit ya kitoko. Adresse Zomi na avenue Lifuta numéro 4 quartier Lagos arrêt mosquée référence plaza na commune Yantili. Topé okoki benga bango na ba numéro ya téléphone oyo. Awa chez Vicky Lodge appartement nyonso ezali ya bio. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, très chers amis fidèles, bonsoir, bonjour, ça dépend l'heure à laquelle vous nous captez déjà en ce moment. Vous nous suivez un peu partout, à travers les pays, à travers le monde des membres fidèles. Vous qui aimez cette émission, restez connectés sur nos antennes www.africaelengi avec Mike Lokamba, 3 fois l'archevêque de la presse congolaise. Toye déjà na banda kuna bino en tout cas, toza le bienvenu na ba bureau na banda kuna ba portable na bino partout au botalaka Africa Elengi TV avec Mike Lokamba. Je dis merci à toute la grande équipe technique qui m'a tenu compagnie à la prise de vie. Je vois fils Nzouzi et pourquoi pas Richard Ntessa na pesi bino vraiment bambambote parce que bino bato ça là pour que bato bamona biso na bandaku bato batala biso, donc voilà ça là vraiment un travail des titans. Le temps pour moi de dire un grand merci à ma partenaire où bazo soutenir Africa Elengi TV. Mais comme vous le savez, cette émission est en caractère culturel et aujourd'hui nous avons réel plaisir de recevoir notre invité au nom de Emmanuel Macron. Oyo Toro Solo là, vraiment Emmanuel Macron, tant swappé par rapport à Fali Poupa, par rapport à 3 événements, Paris La Défense, Wembley Ovo na Londres et puis ING Arena na Belgique. Et pourquoi pas bah tourner au Bassadi na niveau il y a Côte d'Ivoire, Rwanda, tout solo la commenter ce qui est concert et bétamine à niveau à Côte d'Ivoire, tout le monde bon pina festival au ezobima même que Fali Poupa Beti fait la 12, Fali Poupa Beti musicien congolais 12, tout le monde qui affiche ils qui au nombre de beaucoup de personnes, mais à la veille tout le monde qui a fallu des motos à Beti. Qu'est-ce qui s'est passé réellement au niveau à Côte d'Ivoire? Tout ça Emmanuel Macron et après plusieurs mois d'absence Nakati ya République démocratique du Congo, il est de retour Nakati ya mboka nae tokolamba Emani abimisa nyonso tu oyo azokana ya koloba parce que alibisinga Mike Lokamba makambo eza ebele ya koloba. Voilà. Emmanuel Macron, bon retour au pays. Mike Lokamba. Frère Emmanuel Macron. Poto la Guichassa. Donc, bon retour. Bon, merci à trop. Voilà. Et puis, on a ici, on a battu nos sobords dans la émission Nayo, Africa Elengi. Donc, bonsoir à place Bozali.
soki bino na journée bonjour Emmanuel Macron na bino yeyo o ba warrior nyonso ba sepela raso ba moni ba bia l'un des soldats le king donc nde tozoki dana mabele na za o sepela après ba grosse tournée donc kozonga dana mabele ça linga bien voilà kozonga déjà na mabele et ça li bien avant to kotana on a vif vraiment ya masolo na biso to ebi que to ko perdre moko ya biso au nom de Chaka Kongo l'artiste à danger atiki biso to monaki kokufa na ye avant kutu kokufa na ye akufi na kombo ya Fali na bolamu ya Fali ko réagir nini na liwa ya Chaka Kongo. En tout cas, les lois ils ont raté, ça la fête, non, ils ont pas si. Parce que comme on a boyé, ils ont bien. Mais tant que muta kufia kei, tout le monde a souhaité ils aura pas si na mutema. Donc ve Chaka Kongo, place à kei, kei le pema la kimia, à celle musa le belé. Malgré tout, ba misupe ba nerondi maite. Grand pote nzambe kuta kela mukili na seli. Tout batika londi maite. Mais kaka bateau yope. Bisonde tozaka ba ekela mulorola ye tondima musala na ye et puis totala ki avio aza courageux via na souci ba artiste faut bazala boye asalema ba fort rebelle tia ko makelelo kombo na ye ezala e vanda donc ba mes condoléances na famille na ye et puis biso to yebeka ke to okuta vie d'accord mais na musika tant to moni vertiki biso bia ve Chaka Kongo donc ba obsèque na ye so biso to bouger te na calendrier na biso so normalement vumate tozala normalement et ça la bien donc artiste nyonso o baza ba patron ba groupe o pe baza ba mission bazo leta na ba kati ba groupe ba patron na bango donc ezala bien tout kinda to le laver Chaka Kongo normalement atika binote azala moko ya bino moko ya biso moko ya batutu oui ya bando kota na ba terrain nyonso o eza ya art donc oza la peintre oza la artiste comédien oza la artiste musicien oza la nani butu akota même ba pasteur baza ba abandonner bando yobela tono mona Chaka Kongo kokotela bango na bopito kokotela bango ko laksa na l'état que mutu tel azobela ve Chaka Kongo na mito yo na ba op bando ko boya ye bando ko douter na mito ba comprendre des chocs wana parce que ve on a Chaka carburant na ye azobima azokindo luka azobeta ba porte et puis aza na audience so ka ma pas ba prêtre donc au moins on va vendre ba nani Chaka Kongo ba cotissier voilà donc place à qui j'espère que nzambe make pemisa na kimia voilà tout le monde a vidéo mo salama qui avant Chaka Kongo kufa tout le monde a remercié Fali a lui que Fali aza artiste oyi asungiye na suka ya liwa na awa bon ayeba iteka ko kufa bon biso pe to mona yango donc na mona vidéo vetia sala ki vidéo na ayeba iteka donc inga lobi peteka lokwa patron na biso sali somo le kinga mesana déjà na makambo wana ayebi makambo na ndenge zalaka soka pesi na gauche alinga te droite yeba mais ve Chaka Kongo e mo monaki atali que na cause gi na ona osenga d'urgence asala ki pe j'espère ka benga pe batu musumi soupe pe ba pesa na otetam soupe pa mo ba contretemps tu vois mais au patron na biso asala ki yango de façon ki ayebi ke wana za vie na ye et azana kapasi bon na dépêché on a vite fait en attendant pe bande connaît pe mususu o ya ko benga bon pe ba pesa eza bien d'accord donc pour na ngai et za ba geste mo le king sa messana très bien le king sa messana ngo do mona sungaka az artiste oyo visiblement comme ça tout monde musala salaka azosunga ba maman na bopito awa to mona commenteuse kazobi misaba maman azala ba maternité donc voilà on est dans ngo biloko za na kati na eza naturel eza na ote ke ba forcer non ayebi parce que artiste mora uta na bandalungwa ne grandi na bandalungwa na sinkin donc ayebi pasi na kobonga makamona tout ayebi yango donc ayebi ke so na zanango ndeko azokemba ta musona likamo ya $10 na aider donc bref année omoni azara pe na fondation na ye où ils a que akenda rappel ko ça ba don abimisi pe bat na hôpital donc tant que ça là que vient Chaka Kongo tombola téléphone na ya bengi ba sololina patron na Fali Pupa patron na tala ki bon na sala ou funa sala asali yango et puis zeno roté non ba trompette beta ba fanfare ba tout alerter mokili non et puis asala ki on té que là sunga ki ba to ayebite ayebite bon bazate et puis ezaka que
au moins mutu muswa ko aider na kalika morobo yo talo lobité so na lobia ngoté ya neto ndena na fardo morobo donc Vechaka Congo je crois que à ça là qui par rapport à tali na ka on a seconde boy fallait ça là on dépêcher au paysan on peut m'abêter bande kopé mususo yepé Vechaka Congo va kufa tant musuye moi ebi batabengaki batona peta musu bazana ba mo contre-temps après l'état va intervenir et comme trop tard donc nyoso ils arabes bongisa nzambe ils arabes bongisa nzambe pona biso au patron na biso salaki biso to kolinga te to bandolo bango ka ate patron na biso ndeti au patron na biso salaki ezaki na ngwa coulisses mais Vechaka Congo et singaki sala o ya sali mais personnellement qui nous peut maman na kimia et ba op ba sunga ki Vechaka Congo te tango via un problème. J'espère que ils appellent bien ba qui ne peut pas mon famille ba pesa ba luka moyen tout soit matanga Vechaka Congo to les laïna kimia et les cas bien ba obsèque et les cas kitoko et ils a bien. Très bien, ils allaient bien. Encore une fois, mes condoléances à toute la famille. Et à Vechaka Congo, en tout cas, tous les Lana Bango ensemble. Torobosana Viete, donc surtout Ngaboué, Nabosana Viena Nganate, à Komaki vraiment camarade Nanga. À tout moment, Ozana Azari venant en hospitalité à Batou. Donc voilà. Que la terre de nos ancêtres très à la douce pour naïe. C'est pas pour rien Toloba que l'artiste ne meurt jamais. Okay. Parce que Tobando Taleka n'a pas vidéo naïe, n'a pas cambonio sur ça là, on a que Tobando raisonné. Bien sûr, n'a pas qu'il voisin sur n'a sauté, mais n'a pas œuvre n'a ça là, n'a pas boula moi ça là. Tobando mon. Très bien. Alors changeons quand même le chapitre. Tokenena chapitre Msusu. L'homme des trois arènes. Emmanuel Macron. Izalaki ndoto, izalaki na benga ologo la lisano. Izalaki na rêve. Avant tokende arena ensemble, toyambaki opeka na plateau. Ouais. Et token arena kuna, to moni comment est-ce que ambiance ezalaki, to moni comment est-ce que évolution il est kaki. L'homme des trois arénas. Aux affaires aujourd'hui, ba benga yo l'homme des trois arénas. Donc l'homme des trois événements. Ngane na plaisir ma cache pas c'est na palmarès c'est na histoire. OK lelo bano bazokola bana na biso PDS Toboti bazali bazomona que papa na biso beta Bercy aya lundi sur troisième salle donc on a lundi sur trois salles bien minene na 21 jours donc on a 21 jours ils a facilité donc patron na biso le king encore une fois. Bravo, donc Ezaka honneur et drapeau na biso ya RD Congo zo matalikolo, artiste na biso nyonso ya Congo, sans exception. Donc ça ba polémique, artiste nyonso bana drona bomba qui nous défendent depuis ka drapeau na biso. Biso tozo chanson wana toki to betiango. Na loba elo moko to genda obeta ba concert na biso petit to bima to genda obeta ba concert to zara na défi na batu songolo paralate. Donc biso to zara auto préparé. Mais musique banda to eba que musique ezala musique na Congo. Ezala musique à défi à l'époque on voit Jibin Piana et Ranson les bozo bakeno bino za défité na habité non biso siko façon patron na biso a memela moi vision na ndenge na ye ya rotali la maramunde zo kendela polémique c'est bien bon ezala kana ngo mais ce que y a tali que so na ye pe le susuka na forme wana ya polémique au moins te ke ngape na yo komaka ndenge moko ka marambo sike ezati donc to hana kata ndule mais a une moi différence mobo différence ya les années to beta musique to tika no ba clash to l'accent nous oyo arango to transmettre en bien na bateau et puis tout ça la paix marambo oyo tant sous place ba ve ba sukaki biso to yeto mati sango lisusu pozaka on est à Congo c'est le Congo qui gagne donc façon on a né la lobeli que biso to ama batu ya mamuté so moni il y a plein de gens bande qu'on a biso mususu ba beta na ba groupe songolo pakala au moins tant balega na ba plateau et zara mingi ba clash bani ils ont aboutir na lo côté frère so tali ba clash est-ce que comme ça ba clash wana ezo mema bango na standing mususu ezo mema bango na visibilité ezo mema bango na nini là on a makamba dommage jusqu'au place ezo poussa bango ndete yangwana OK faut baza na vision il faut tout beta basala minene faut tout ça la marama minene ba États-Unis wana musique na biso ko mama to imposer en pe kuna na États-Unis na ba France ba Belgique ba Londres maramona tout et ça bien mais et non que ba otala au moins sauf ka ba polémique ou les ka ba clash wana les ka na ba réseaux sociaux na biso awa et chance sous kaka entre biso ka na communauté na biso mais
plus bato pe bakomi na curiosité mingi ya kosala les réseaux sociaux et puis bakoma so bamoni bakache ezo salama bakoti kaka basali siko traduction mbala mo akoti sa comprendre que mais comment bango na bango ba artiste oyo bazo beta musique na bango bien mais pourquoi ba clash na ngwana et surtout comme sous une époque il y a ba agir donc au moment que na bato ba vivre les banda ba motala ba maintenant voilà baso ki na ngo wapi musique ngo zo sala bo pourquoi bango ba bi valeur ya art on peut être des arts diversaires mais cause la diversaire nanga tout ça la ngo na ndenge moko bo epusa biso et non ke kitsa biso toza na ba mwana ba o nga ayo kutu bo oui mais tout ça là on peut na propre benjir et koti benjir la famille a non vie privée a battu ça bien té ya moni patron na biso alita derrière na makambo na banda kalatanga banda carrière na solo alobi ngo bien que aloba ngo lobi nde na za boye na lingana na ngate boleka na TV bo répondre à battu so battu ba finganga botika bango au moins mutu muso finganga ya sali muso finga mais ngana pemi bo bana koti place mo bona pemi monte mo akanda mais ye a fingi à koti c'est l'oroté donc en quelque sorte il faut tout changer non moi figuer il y a au moins en 2024 tout pesa non battu et loko wana que na ba patron ba groupe mususu so ba sali et loko patron na biso salaka de façon que alingaraté que non bato ba yaka ba clash ka pesa ba opportunité donc au mona que bato wana mingi ba ozana ba susu ba talima que oh OK koto ba boyina ba OK koto ba boyina ba au mona que ba mosko ba se retrouver matali so na osandeni osomona donc beaucoup ça la ba émission na bino loba o mais ko finga ba famille abatu non c'est pas bien dans moni biso so tali la lisolo ne to kendela kiango tozana posa tout ça la musique mais tout pousse à peu ba vision na biso musika on mo patron na biso azara trop au moins tant sous makamu sous bato ba ça la yaza moi si mabo d'accord OK mon pandi mais tous qui n'a même fait l'idée au zolobela mais bazo reprocher pebino quelque part l'air au zolobabo bazo reprocher pebino quand il fallait aussi et ça na bato yo ba fingaka na quand il fallait et ça na bato ba simba rapé vie privée à artiste mususu que réagissez-vous so tali bien patron na biso atikala jamais ko encourager mutu moko to bato ay ça bon ndé ni boleka na TV bo fingela nga bato baza mieux placé ya ko recadrer ma bato to musu ba loba ke piken ya musique et ça biso ba artiste to évoluer à pembe na mais so biso moku to zaka de na ba discipline na biso ke to yaka awa ata ba lobby na biso journaliste ozana toi nyo so to na ngama mutu mais ngande mu na yeba ona roloba na ona roloba te tu vois et na mutu musu akoza fanatique mais ba gérant fanatique te vous avez donc maramusu bato ba osala ezan rote que les king ne mutarotina non c'est-à-dire si on a comprendre bien ezan un artiste musicien oyo azo évoluer na 4 groupe mais ba fingaka ben bazat bazana bango bazali bazé belé au mona make non occupé patron groupe a lobby que ngande makamunyoso o aloba ngam na tina ya loba ofandi pe bomoni musicien na pesa kana oloba parce que archive les exemples même la dissertation te peut ça exemple oui ça sans polémique donc ngama figure à 2024 sans polémique et puis tous à la peine à 4 polémique très bien mais les premiers alliés tous à la non totika la ba musicien bato bazwa na makambo ya kotia ba désordre ya benjir ya banini to bimisa ba mamba awate biso toza boyete biso to ba musicien ndeni bino boya na mama mafinga to bimisa ba ona momo panzi o mona ke batongo ba fanda maba ko motala oui batongo ba boaki biso oui parce que to kende to zonge pai ezo baksani na musique ezo baksana ngo loroté le contraire kutu et comme kutu ko luka esala batu na ba parler batu botala biso ba ko moyoka ba komi choqué. Tu vois donc nga patron na biso le king atikala jamais kotinda X to Y kende le kana TV finga non d'accord mutu oyo patron na biso tam swa ko lobake bo kende bo clasher eza ba biso ndi batu o to betaka na ye to yemba na ye to voyager na ye to kenda ne ba concert to beta ba concert to yemba studio to zana ye biso ndi photo ya ko loba mais biso skoro tant to lira na TV to ra jamais au mona ma que non musicien porte-parole moro ou soit musicien moi betra pas patron moro boy songolo pakala ou pas artiste amune na mboka mais musicien wana azo finga les king
que yebisanga mais biso moto to yaka to yaka bosani koloba makambo ya orchestre la zone temps ya koloba plus makambo ya orchestre na bango ba tourner ba production faut ba beta ba sala minene nde biso to beta 3 arena ole ba ya kolobelango rien bango ba moko le king. Donc si vous avez besoin des patrons na entreprise na bino tout besoin d'angote. Très bien. Si tu es artiste et musicien, il y a qu'à lobela art. Tika ba fanatique ba lobela makambo na bango, tika bato ba yaka na ndenge na bango mo ba yeko mikoti sa bandoro loba o faut loba. Tika ya kini na kwena ye lobela ndenge na ye. Chacun portera sa propre charge. Mais artiste tant on a fandi a na ye, il faut na lobby na pesi ndenge ni tourner na biso le kaki, to beti ba concert na biso misa to leki ki toko, to kiti na Afrique. O leki to si lisa ndeza po ebike kalezaki so bo beti ba sala minene nengwana, to bozonga bo kiti mba mokina, mais biso ko to si makambo kuna. Mbala moto qui dit soit Afrique. Qui dit Afrique. Allez, mba moto bandi sko tourner à makamu susu. Donc oyo to salaki to bossa na to tourner fait. To motala sko makamu susu. Voilà, question mo ngeki manga, qu'est-ce qui fait que tu es qui l'herbe qui ta Kinshasa? Il faut pas bino na cortège, il faut ça la carnaval. C'était prévu d'ailleurs, Zagui bon alors, ça a changé Bon normalement biso dozara bon préféré na ngote ou ko bon mon qui ko ça l'impact c'était ton ndengeni. Non, biso ko duma ba impact wana batu ba yebi na bangote. Biso ici figa biso moura to lobi bon tozo ya jour tel ba warrior bazari belete ma ba partout. Au moins ramba mo aéroport wani. Pour moi déjà matisse ba banderole Nathalie Mania déjà na banda na bakaya déjà. Nazo sayo bandero de mataye. Biso to ya bato au moins marambo biso des to sali. To linga souté to kuma to azongela ngo souté. So to zonga ki to linga te keno mukile sala nete comprendre vous mais par rapport au cas ba raison mo boya biso mo. To zongi mais bien nzambaza grand nyonso to beta nyonso pe to sala na réseaux sociaux ba monengo. Ba moniga bato ba oh amana commentaire muto ko mama fallait aller mbakate yamo ba lembakate là c'est vrai non ils ont musala là c'est vrai donc to yaka ne dozongi sko kin to yende siko to banda suba bulo après on a tout remonter sko ba date mususu OK pour ne to yebwe to bando travail to to sur la production mo photo bouger le soir photo de goma tant to zo na festival à mani to zo de goma ou de goma tant to keto beti tant to zo zonga to bandi suka to travailler kaka oui il y a double stade de martyrs ali tu ebito le belango double stade de martyrs faut to bouger surtout que ne soit Angleterre oui Angleterre faut zonga susu wana to que ne soit Allemagne na Hollande non biso de tembe te bo sala ngo po nazo ebate qu'est-ce bo sala ngo bon pour nani ata ils a pas mis organisation ça dit ils attend il a fallu aujourd'hui trop de production de bande ya mboka ou bien fallait azo sala yango po ba mona ke fallait azo sala yango patron ngai je me souviens à ça l'émission à lobby batune peka pas journaliste na bosse journaliste à ça l'émission na patron nanga batune me fali mais yo ne nous obeta ko musique ngo ozo forcer yo moko ozo ki nous obeta ba concert abi na sala ba effort wana tangu na banda na obundana na vie ya carrière na ngana ibandi mais lelo musique ndemte mo olesanga très bien mobile il faut ça la détermination lelo patron na biso maka munio soto sala o lelo azo forcer l'autre ils ont rabo ils ont yaraka donc ils attendent ils attendent ndenge biso pe to fanda total époque pe total au matin ya baba ya bango tana bango mais siko pe komi ta banane botala te poto komo boya na biso tango lobaka kombo boy komi non mais sans polémique ceux qui fait ça au moins bien pourquoi pas le bango donc bref nga pona nga na zana koto te na zana côté na zana na 600 pour bato bota comprendre donc lelo bato faut pas comprendre que ba comprendre écouter mais ataba boyi bandima baboya nzambe ye moye bi kezata ya fali ezata na ye lobi pe kezapé ya mutu mususu lobi pe kezapé ya bato mususu lobi pe ba porte mususu efongama pour l'instant biso to ane lo monter to ke le king a yema to beti place voir lobi monde na beta na mona mutu susu ate jamais boso mutu mo azani koto artiste mo pe mboka na biso za congolais lo wa biso a osa pe makamna bien ba luki ba bengisa ke beta OK peut-être koga oh nanguya pete oh oyo kelinga mawa Yesu oleki na nzela na ngayo oh yawe ngai na yebi yo likabo monene ya motuya na zwa na vie yebale komaki balabala
Côté Israël eleka enga na leki Mwaso yo azalaka kotanga makila Abikaki tango simbaki elamba ya Yesu Ngana simbi ye na chanda chande Ngana simbi Yesu na chanda chanda ye Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont venus à Jésus Yesu alekiawa Akotia wape Amoningai Voilà, c'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation. Et de professionnalisme. C'est ça, Zala m'a bien entouré. Au monde qui est du sérieux na musala na yo. Au monde makambo ebandoya. Ebandoya papa. Voilà, au monde makambo ebandoya. Alors tout ça la moi rétrospective mké il y a 2023. Tout mon bilan a fallu en tout cas bilan mon très costaud en 2023. Participer à Paris la Défense. Ouais. D'abord, toi, on a Paris la Défense. Les locaux au BT la bateau de Solonini à Paris la Défense. Mon nez est à Salouana pour un musicien congolais. Bon, au moni basa l'union sur tous Betty 3 salles où a mis nez to Betty à poto. Mais bisu on a pour un gars que tout. Premièrement, on to Betty. Ah, pour un phénomène combattant. Bon, mais ouais, bah il va bêter pour nani. Pour na ba obi caractère mo ba nibilo izara te ba menace obi. Ngana ba il va bêter parce que combat d'évident. Te pour nga. Na bande au boulot na to bêter mo mais c'est suka ndenge za lele biso na Bercy. Pour na Bercy na ba 2020 je sais. Oui, na 2020 mais bêter quand même. To bêter tout le monde mo ba menace, tu vois. Mais to bêter. Mais tant to bêter ce que tant to na Paris la Défense. Obi na côté na la salle. Nathalie n'a vu, oh, ça là, on a gagné. Oui. On a premier jour au quota qui est jour il y a nini ya. Tout ça balance. Tout ça la balance. Mais le jour tout ça balance, to quota, tu vas ni pour ça le pays là, bah loge na oma bien, bah douche Zali, bah serviette, tout ça bien occupé. Pour ça baby que besoin un jour on a pour bêta, donc makamu tout bah au bon qui s'en déjà en avance. OK. Donc obi que to quota pour tout ça balance, la bande talent on a le bi. Donc on a soir à lobby. Non, on a soir à l'élo, bah tout faut baya. Ok, c'est bon. Donc les king et moi côté na toto là non l'euro non la bête dada vite fait maman na kene. Et moi mais lobby la bête en dada. Papa, logamba. Na mona détermination ya mutaninga wanati. Les king devant makambo batu bachila ketembe. Yesko amona bon défi obuchinga sko na sango. Et puis na kwa fonta mona olonga. Oui, que ton to sali balance. To silisi. Les king a kota na loge na biso peto ke kota ba biset to koti na loge na biso. Oui, que tota na ba chombobo libanda. Ha! Et indi. Donc, baso c'est la caba zo mot d'ordre. Il y a batona même ça il y a sécurité même ça maintenant venez avec vos billets, voilà. Ou bien venez acheter les tickets. Apparemment, ouverture est 17h à moins qu'il y a pas. Papa, normalement, quand il fallait partir à 15h, 16h. Et comment il voit 17h ou bien 17h? Et comment est-ce que tu vas 17h, 16h? 17h. Et tu kota, bisotoye musique. Papa Nathalie, niveau ya plaisir, niveau ya posa batu bazana posa musique au kota. Non, on a habité. On a eu autres bota on a téléphone. La raison. Mais so bangato. Non, tant ce qu'on a moni niveau ya public on a dans le bi enfin batu ba comprendre que ba congolais ba na posa ya musique oui. Ba na posa ya koyoka musique, ba na posa koyoka album afali, ba na posa pe koyoka pe ba musique ya ba artiste pe mususu. Tu vois? Mais tant ba yé obi que tant to koti na salle. Ba si biso siko bo mata, bo misko prêt bo prester. Papa, na biso na kota na tala bonabi pas place de nous dans mon vidéo avant de tout ça balance. Nde batu batondi bo. Play ya nyama na seku tukolobati nabi ya on prête à l'obéir na toto la on ba mona sisa to beti to silisi obika mamunyo c'est ça chrono donc normalement tu as 2 heures sur scène na 2 heures wana ka to beta to ou bien 3 heures to servi makambu tout pour batu ba sepela tant toujours banda banzembo ton pour za okata nzembo boto kota bango kuna nzembo silité to si bango
boza calme bolanda biso na Londres besoin ba critique belé par rapport à oui ba critique neti et ba savourer qui vraiment ba nzembo te comme ouais non normalement na ba omoni ba nzembo niveau o isenga fait to pese la bango selon ba timing ba nzembo bah c'est ceux qui va passer bino 3 heures tout satisfaire ba on sur trop de featuring banzembo ba featuring baninga pena banzembo ya ifali moko non ils a problème te na Londres ba mona ki on to betaki siko o ba on ba senga ki lisusu et puis na Belgique oui kala ton bato ba obeta avant biso o banda obeta na ba salle ya na minene ba ndingo wana banda bo banda minuit ti 6 heures ou bien 5 heures mais ce que biso eza bo bandi de 20 heures bo mati podium bo bandi ti bo sukisa na 23 heures yebisa ngai bo sandeni donc to koma pas même minuit parce que na ndenge ya masolo o solo maki na kati ya maramba contrat sale ndi to beta bo banda airboy bo sukisa airboy donc to ça que obligé to za professionnel donc yango moni patron na biso na ndenge de solo maki et senga ningwana to beti to pressé ba to pe ka ba sepeli to comprenez bango ezali na posa que non tellement album formel 7 eza na banzembo ya kitoko so ozupe su ba droit chemin banzembo ya kitoko o bandi suko kita ba Arsenal ba nyonso ba power banzembo nyonso bien to komai na mbara de so to mo benda to servi bango na mwanda mbwana ba sepela kinango ndetsko tonto yebisi bango bon to kende sko London obi na ba da Paris ba zusu ba billet ba zuma ba futi ba ticket na bango ba zui ba katisi ba Londres. D'abord na Londres on est salama qui comment parce que moi ba spéculation tambola qui que ba pimeli certains musiciens fallait pour pas ba visa. Non. Parce que il y a qui le même jour il y a concert apparemment. Bon normalement kokene na biso na Londres ezaki teke ba visa qui ndam ezwaki ndam. Non ba visa biso to na kati entreprise ou eza na organisation mo ya ba professionnel. Ezate que non omoni manager na biso que je salue par exemple Madina Jobunge oui. Ozu ba Mano Lubaki bango tout wana ba reste bango tout wana donc baza ba professionnel makambo nyozo kenda ko sama biso vandika tozela to mo rande ni ba visa na bino yango yo bozo ba passeport na bino lobi bo longwa to longwe donc bandeko o ba kenda ki avant ezaka ke yoza dana passeport no lobi mais na zui da visa na sandeni bona rapidité na ki okanga de abatu na déjà kuna ba ni maite yo ya wale za no jinde wale za ka mania se retrouver na kati on va ta contre molema o ba za so ba pema ba ozela to sambela vumande ba ki wana ba zonga ti fallait zonga ka yema uta musata na 3 personnes pour ba zo suko actualité roloba parce que biso ce que to sal to beta moi j'ai mon bon ezay prévu ngai ambasi biso tunde to zaki wana na ba ya tout okene mbala moko te ba ya te to beta moko saleka bino no bodi so te ya lobby tant ba moi siko ndamba ba ya ba koi mamo ba kumi et comme ya kotanga misusu ba yete et mani Macron yete na vani mambo na tena bia mais ba ton ba lo ba to ebana te bonne ni siko bo reconnaître que bo moni mani voilà donc ba lo ba na ba ka tika ba lo allez ba mo na momo ba lo mo bo ya tongo na côté la ba ganga na kitana na bima ba mo na ziapi mbala mon concert na soir voilà na sol français et la sol anglophone et ça ba sol où ils ont un peu difficile pour un artiste ba réussir à remplir ba salle minene. Comment tu as trouvé que fallait pour pas réussir à remplir au Wembley où ils en a 12 000 places le kamba so ezaka tano ezatana tout le bango so ezatana yo batu bakota ki wana ezaka communauté na biso ka te ba Congo ouais maintenant batu mususu peka ya bango moko na wana bakoti po batali ke fali non makile la fali zo déranger biso na batoi ba comité na niveau photo yo kapé banzembo anglophone bana wana baza anglophone ba coller belé na sol wana ba mesana pe na musique na bango ya ba anglophone ya koyoka ceci là on pense un artiste congolais oyo asala la musique na lingala na français mais à côté na mboka wana bana wana baye c'est facile nyonso les apo le king azana une longueur d'avance abete la biso rumba a ekoti pe suna mamba batokos omoni place ki donc yazo kota mba a okenda osaba recherche wana
il y a musique on peut pas rappeur a commis sous a commis rappeur là le tel le foutier bino kaka nga meden rumba oui to boite po biso pe to beta izaka rumba to beta ka rumba mais le king a sali on ka manger moroboé à côté ça on ba R&B ba beat mobo kota wana mais izaka rumba donc vision il faut tala ndeni lo kolezo kende bandeko ba okende boendeni bandeko ba okendeni bandeko ba okende tena mekana non aussi le king a ozaka tanga oza koti na musique urbaine au monde poussi à s'adapter mbala moko facile bandeleza yi passi mettant à vendre à côté mbala moko donc si to kendo se retrouver na Londres to beta au monde que salouane tondi bato baye il ngolo bake makamunyo sur le king azo sala ezo kota bato na matoi ezo fanda ba on a mémoire ba sepela nango nde babite lokola oyo beta eza kuto occasion na ko ratango téléphone kota. Très bien. Bato ba koti to beti concert to vide tant aussi ça to bimabo papa. O senti mozo libanda au monde to beta stade de Martyrs. Nde libanda bruyema ya embouteillage ndenge salama. Bandeko ba vivara na kata London ba bige mamna loba. Biso to ko sate biso to ninga mingi malukuta te. Soki to ebike to sala ke lo roboté to lo te to ba bato beta na biso bato ba na bango mais libanda za na ona mbuyema te. Mais on azolo bana yo eza makambo vrai. Oui, bien le combattant mususo bo beta concert mobo au moins be babatu da bana ba chombo na bango ba lu kaka côté ni ozana momora botala bachaki makelele bato balinga la souté bato ba surtout les réseaux sociaux vite fait balinga ya luka ka ba base de visibilité ba komaka tout le place mobo to bamba ka ilo dans Londres on a déjà na début kutu ba image tambola kike busale mpiaka oui au moni ke batongo ba sala campagne ba bakanga minoko ba yebe ba sali sous ba vidéo ba changer langage donc bon ataba bundisi le king bakoka été d'accord pour le king ma pas vidé fonza mémoire le bon moi nanga en tout cas au PCP makambuto pe manano na pesa pe na koto makamususu mais tant que mon nzambe moi zana fanatique fali atetika voilà nzambe moi zotala maolo baka moi no pardon makambazo sala ngai fazaka wana très bien Emmanuel Macron bon petit 3 concerts dans l'espace il y a 21 jours oui salamate pour ceux qui allaient ba groupe mususu engeza ta musu ba betongo en 2023 to côté 2024 ba yepe su go beta lisusu 2025 ba yeli su go beta biso su to totolongo tata na 21 jours très bien c'est soto lobby bongo ba komi bango ba lobaka nyonso c'est salama to boyite salama mais place pe salama télémati téléma wana sikweza na mutu mwa zani peka congolais lokola ka bino ope bosaka art moronaye mais yes quoi y a l'obité tant que pas artiste ba prête ba suka yati ngape po ba sentir que na yape na port nanga ngape funa matati y pas mati mais à respecter tout le monde sauf personne. Voilà. Aux abatteurs, les qui Paris La Défense, ou les qui Wembley, ou les qui NG Arena, s'il faut aujourd'hui, na 5000 balete 3T, s'il faut aujourd'hui, t'as dit ça la mokili, meilleur concert pour Nayo, Emmanuel Macron, n'a dit qu'ils a devoir. Un peu difficile. Meilleur concert. Même t'as fallu mon Tazali a eu meilleur concert naï. Et puis non, il y a bateau qui non meilleur concert fallu moi Lubango. Bon Lubango a bouité mais par parabole. On comprend que non meilleur concert naï a qui concert boué. En termes à tout. Beaucoup me la biso. Et là on est loco meilleure phase à la caca. Oui, ils ont concert tout les na conditions bien. Mais meilleur aux angati. Meilleur aux angati. Bande ko beaucoup me la biso tous les warriors beaucoup me la biso. Ah oui. Voilà. T'es en tout cas quelque chose nous bien. Mais annule tout déjà là tu me on a. Obi poani. Dans tous les 3 concerts de Betty à Sala Mineno wana. Obi que tous les spectacles wana nyonso est différent. Au moins la o eza na ndenge nango, o pesa na ndenge nango, o pesa na ndenge nango. Kasi na o eza bilengi nango na o eza na ndenge nango na o eza na ndenge nango. Te wana tikeli wa wa. Ah la la, na bagi. O na bisa yo, nyonso pona nga. Te na tomba déjà.
Obi que na CP là na tous les 3 concerts au beta basala mineno wana donc ça l'a bien. Ça l'a bien. D'accord. Mais dans un monde baté belé ba okomake ING Arena ya Belgique. Meilleur que problème exaté. Pona nga na o CP na nyonso. D'accord. Na o CP na nyonso. D'accord, c'est très bien. Alors on est papa boti bana na ye bazami satu. Voilà. Non, tu es que papa zarama te moi no maman na na CP la ne mami. Mais soit comme l'action ma cache de wana ba ma fête. D'accord. Donc on est à 3 concerts wana. Non. D'accord. Non, on est tena pour la mo pour me parler comme afoniga rien. Voilà. Alors, wana tigende ba warrior baloba ba komater na CC ba on la baloba tout à l'heure on rende ni ba. Très bien. Alors on a des détracteurs ceux qui disent que concert il a fallu les 3 arénas et l'équipe inaperçue. Parce que ou les bateaux le bela base à la focus na ba concert il y a nene bobeti na banini voilà il y avait quand même moi ba désagrément l'équipe na internet entre Moutotel pour ne pas citer leur nom ou à lobby ou à Zongsi ou à lobby bateau lobby qui est concert il y a bino et l'équipe n'a percé non na bon la route de l'eau na répondre de bango un souti na pato na bisoté ba sala clan na bango et puis to bi clan clan où est-ce clan ba faible. On comprend, bah comprenez que toi bah faible et puis bah qui petit bah côté petit na bah tu na bango bah on mige note photo luka to betara boy donc makambo biso to sala ya bien na patron na biso bah on se ko ba kenda netika te biso photo sala to lu ba boy to contre boy pour ça netika bah cliquer on peut na mitwa batou très bien donc bango ba olinga ba sala neti on déplace au mayele bilora mayele faut fanda na mitwa batou bah on se ko ba olinga ba longa place batou ya mitwa mayele faut mayele fanda ba o chabu zoba ce ko ba ta mayele bate babio cliquer biso mama ningwana ndeni ngai na tanga banchiki na nga ba futi yanoti ba parents na nga ba sepela na komali lope responsable yo ko tanga mamba salité na mutu na nga isimba se donc nyonso o biso to sali eza mo musika te réseaux sociaux calendrier à l'époque to na Zaïre to zaka na déchaîne ba to babosa nango visiter babosa na ndeni soka ba kotika ba betika na YouTube non na sens nini ko beta ba hormona mais elubama na minoko ya batu que non voilà fallait bet na ba grande salle fallait a sali spectacle bien fallait imbi bien fallait attendre ici est-ce que elubama ko elubama soku to na ba mboka ba Afrique elubama bosko na mboka na biso mo Congo bazawana peu importe il y a ba différentes il y a ba onga na kumisa kingandi onga na kumisa kingandi onga to ba swana ba ona ba ba koma yaya bovanda ko ma mu fallait sali na 21 jours mutu na biso na sali on to batu na biso no ba sali on te botika to boya rapo to boya on comprend to le kaka na banzela to le kana car pe odu mati mag fumé ou mati ma glace ne mati noir mais au premier côté mo garé kana côté li côté on ba discuter bi bon bon mon angate au premier no ka mali li beta na kati o yo ka mande ba o kiti na volume musique yaya tika yo fali 3 salles na 21 jours non ne salamate botika ba fanti beaucoup misaka batu na beaucoup misaka mais boebige ba koki na ko sala très bien donc actualité à l'isolo oyo jamais ko le jamais surtout que nanu soki balingi pena na ngote et que les cas qui bango moko bazuma basali makamuna bango bien abonné du forme qui ne ba beta c'est bon voilà biso to qualité to lo patron na biso lo bango obi le king na benga ke prophète pour lo bango déjà alobi ngati na okende ko beta stade de martyr na obeta ngote que pour na défi et puis na obeta ngo so na betango ba génération oya sima ba master ba petit ba yo toto la stade de martyr ba tu ba obeta et ça lini. Donc au moins que mutu moza cœur ouvert alingate que non am kanga makamunga ka non et puis au kanga on ndeni mutu na mutana ndenge na yazo pesela makamu na ye pesela kana le coin na coin na opesa de meilleur na yo et ça lo bien donc so ba timbelika ke faut ba longa na polémique o ezo mema batuna et le côté au moins que bate belé ba ça la pe makamu suso patona na zo ça très bien pour na yo zo mona que à part Fali au petit poteau ou l'équipe Belgique ou l'équipe Londres ou l'équipe France à part Fali et ça la artiste et musicien peu congolais au akoyi ko tondi sa basal wana bazana bango il suffit ka bazo courage OK babetaka donc bazana bango bazo arena baza capable bazo kaka courage ya ko signer bakale date na donc ils ont mystique était au tondi sa lelo yu arena Paris la défense na bango ezaka nango wana efandaka nango basal wana
quand les jours quand les king ba yeli yango manager ba sololi na producteur ba monani pam 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 to calé date pe abo to calé date pe abo bakal tout qui do betam. C'est-à-dire ce qu'il fallait à Zokoko tondisa 40 000 places, c'est que les lopes baninga musu bazi occasion ba producteur ya malamba monani ba rotondisa on peut ba ça on peut mieux. Faut pas bimano pe na polémique. Le problème c'est ça. Faut pas bimano na polémique, pas pesa no image mo parce que artiste c'est belé to fallait ba faster. Artiste c'est belé a biso ya minene na mboka na biso o ba sala pe misana ba bien. Image ya bato belé li banda mboka to boujaka ti to kenda li banda yo po boujaka oyebi to fanda pe na milliers na biso ba congolais na milliers pe ya bato mindele oyo kamake ba oloba mais pourquoi baninga musu ba kotaka na ba polémique ezanga tina pourquoi balingaka ko encourager muninga te so muninga salelo wa bien na Congo so ozo sala makambo bien ba ko encourager ba comme ba sous-estimer au coup voilà. Donc que nous bêtons à Londres, nous avons battu ba côte, le king a mati na podium pour battre au ganga. Battu au ganga, fallait défiler vous t'avez en appareil. Parce que le king vous t'avez gagné sur ça battu on va télé mail banda wana. Oh tout le monde va vidéo circuler. Bah il ça bango, bobele langa. Communauté et comprendre que oh il y a un fali poupa, azastar ya munene, a ça la makambo ya bien, on doit les soutenir. Donc biso siko na mérité beloge azo mérité ngo siko ya biso bazana bango pe na ba capacité wana mais entre bango moko non ba kotisa à se sous-estimer yemoko à côté complète et puis à quel kokota na terrain il y a ba polémique oyo ezo abouti bango na lokoté soki lelo ka batu wana bandeko na biso o baza ba artiste auto balongwe na ba polémique balongwa kaka na ba polémique eza balongwe na mafinga oh so balongwe ka na po wana ndeko nanga yo mo mono loba ah Emmanuel Macron émission tout ça là na loba ilo moi bien et belé ba j'espère et belé ba na moi kilo ba oza na moi kilo mais ba o ba na vision ba comprendre que il faut tout ça la makamu moko boy so ba zuka ka bomika ba esprit wana o mona ma belé ça na manango mais ba artiste tout ba na bona capacité ba ko ke beta na bango ba ko ke beta na bango mais kinga lo bango be na kanga ka place to ngana keité prévenez to beta stade de Marty ba to pe ba beta ba orchestre musu pe bande ko so ba congolais ba beta to kendara to ke pe beta na Côte d'Ivoire bande ko na biso pe o ba viva awa beta pe ba sala pe ba bom na bango pe banze mo na bango yo kana o mo pe ba bexi bon ba ke ba petit ba ke pe Brazza ba ke pe Gabon ba ke pe et ça problème té le problème ezaka ke bango moko ba kotsa no mo esprit mo robo batala allez to ke nango parce que génération monsieur Jésus Anasima ba otika na nini c'est ça le problème ba clash oui c'est bien bon pour na quand ya bata ba clash mais lobby boutique la descendance ya ba o ba royal lobby ezani très bien ya moni le king tanga fanda ki atala bi bon nga comme na beti mesa na ça ko carrière solo nanga na démarrer ce qu'on a ba propre ma papou nanga bazel nanga donc il faut na bimana na ki mano terrain où ezala ki côté boy na ya siko nga droit chemin droit chemin ngwana tilelo le king depuis abanda usala depuis sala droit chemin tilelo en 2006 tilelo tona 2024 yebisanga vidéo o journaliste bimsata vidéo moko na lo ba depuis bandi siko ko sala ma carrière solo vidéo moko le king azon manqué grand moko Thomas moko o baza ba génération na ye to petit moko aza petit na ye na âge na musique a manka ça la vidéo mo azolo bele mabe afingate mais soko totali lelo et belé o pe bando évoluer na ba groupe o bazalaka a longwe a commencé la nzela na yemoko o tala ba vidéo o mo manenga clasha pe na ba clan ba vie siko. Donc, ils en ont sensité. Nga pona nga tant qu'artiste et musicien, tout ça la musala. Na auto sala, l'équipe nationale la bise li banda mbo en Côte d'Ivoire. Na Côte d'Ivoire kuna biso tout za la soto pemi programme match na biso za journée. Ah ils a vendredi. Programme match na biso za lundi okuna. Poni to landela parce que je suis congolais de son. Donc nana on a souci à mboka nanga. Donc biso pe artiste et musicien
et ça non forcément que tu obligé batou tous à la bon terme tu rose ba meilleur amitié mais ne fils que tu peux ça image moro boy na ba télé bato ba tala biso ba mona que oh quand même bazarata na moi ba guerre moro boy mais na ninga télé au moins que au solo la pe commande ko là c'est vrai ndeko pe bo bien obi po ni tolinga otanga otangi ta musu comme moto artiste pe mné na mboka nanga ta musu tangi na lunga pe na commenter sérieux na commenter boye et que bato na yeba yeba l'équipe ba yeba yo kla ah biso to ba yeba lo barata ya yo lo bela biso lo bela ina ba fingi ba ko mo finga mo que vision wana image wana toujours pesa ezani to tike la ba leki o boya na simani tout ça la musala ya moni bisko biso to comment préférer ah vont mena kana lo bela maruna biso ya batu so batu ninga na bikate pardon bana batu na bango ba mission na bango baza ba porter parole na bango baza batu na bango susu bangaja bazali o ba ko sala ba émission c'est lo bango mo ba tombo dika téléphone ba fandi ba ndi ko finga baza na bango biso suko heureusement tu auras un porte-parole. Voilà, très bien. Donc, Bobimagi Moka, Boutiga qui Formule 7. Boutiga Formule 7 na terrain. Emani, Zala sincère. L'herbe aux zongi. Quel est cet album où ils ont dominé Formule 7? Pour les belé, pour ne pas tout citer ba combo, ba dynastie Bima et Bimi, voilà, mais belé. En tout cas, Mouni, et là on a qui est na direct. Oui. Zala sincère. Sikoyo, nama sincère. Nama sincère. Et puis grâce Soukou, place à Paris, na Nathalie Demo, Baotalanga et puis na mère nanga maman Jeannette Pongo, maman Jeannette Pongo na kati Atlanta en États-Unis. Donc bazar au CP là. Allez wanka qui na PC bambote motema maman Lidinduka oui. Donc depuis to zongi nande to zali banda nazo kaka na former cet ezal. Si ce qu'on a bougé te asanan balongoli était na longwe te comment ça so longwe to yeba so longwe so qui vraiment longwe to yeba so ka longwe ndenge ni nango yo ilongwa raté na ebisa ka so taliba émission musu to sala na plateau na ebisa na mon album patron na biso loba ngo déjà na kata studio tanto 6 ya lobi mon album moyo Formule 7 ezobima et que ça la succès moko pour l'on a terrain ça passe il faut qu'on ngande na bimisa soit album na ngam susu pour bimisa et puis misae mais le king abunda kana banze monena ba album na imoko oh là oh Marlène tango bimaki au moni a flyer tango zaiki na terrain liputa tango bandi kuna chérie fini kanga liputa mama alors ça ba ki sakata na loba eh nga ma chérie fini kanga liputa na longolanga avanabo awara ato kati mokila ato pinkoli maseke yeye bakoye bayo na bizaleli zabolo bizaleli na bango comme bima déjà to ben na 2024 bizaleli ya bata mabe maseke ke bima ebimi comme bima donc au pemi boyora Marlène tala na miso na ngezo na on y les yeux ne m'a jamais pe maboyo kaka de la reta nakokanga sentima nanga ndenge nini ye ngaye oh bibi bibi oh bibi bibi ministre plan nanga ya bolingo ma bibi ayi eto fonda boy otali boy ata obi melinga mabongo na yo na mituka no pamba je me fiche de matériel alingi se bolingo fortune régalable donnez-moi ton cœur tu la mouine donnez-moi ton cœur donnez-moi ton cœur tu la obige topé mama botolobi album non ah ça yo tembe album Formule 7 le king aloba bien lobby album que ça la succès ya ba succès borolemba ba voyage et puisque tu as mis le système moso to bouger les sous
toyaka ti ane wana geya ah botika we ah botika mambo tala na biso lokamba botika mambo au mama muto komi na ngo siko na tour to komi déjà so to ka to boucher to longola bino ba misia Congo misia évolua en RDC boza susu ba misia ba évolua te to longola bino te non obi ke depuis pe to umela libanda obi ke batu ba motu na biso bozonga te obi ke ngamba na pema bo chombo na ngelemba allô bana ba tuna papa tu vas pas rentrer oh tu es parti pour du bon ou quoi papa tu nous as laissé non je suis avec vous na kiti pe kini ba petit mabu papa ba surtout parce que da tongo mo bo déjà père azada na bossa portail le pang a kota na ba bagage ça va mes enfants ba yambi papa na biso to lobi garani to lobi to koti pe ba parler un peu bout to koti babilo na bino ekita kinite biso tambola na babilo na biso biso mamba ba chance toutes les mbaki omaka nyonso mbamo to koti on na bagage au pays ka wana sur place au kiti na bilo na ba chance rana on peut bien on m'a bêté to cholaté mais pour na ngavuma c'est biso comme mamba utali gobi il faut zara na place mais la suna koti ça soit chance ya ka lisusu ba chance obi ke comme mo et où me la rappeler so bilo yo fo banda yo beta calcul non na ba bilo musu fo pesa su bat au moins so bando ça ba mo te poser là oh chance zoya obi ke ba mo ah non boy ça sera tosé la chance on kufa to le ba on dit matin donc on mona bete na tali ka bona bi ah bon nzambe pesa sala mo muketo mo zo déjà pemé na patona biso na salaire na zoka donc ça qui fait aucun même maraba bagage dans la noce donc on a besoin avion les années na problème d'abord loin ba koli banda Paris oui bo tu dormi kili bo kiti dans quoi Afrique bo kiti na bilo na bino so au continent na da chambre ta de kangi de garde-robe mnene so hôtel mais kangi de chambre il reste pas que tout ça na biso bien encadré parler pas kitoko to fandi pe kitoko makamino c'est l'équipe bien donc na ko longo on peut sous boyer les sous na bilo quoi voilà donc c'est facile c'est vrai aussi fallait pas à Sombi Palais mais bato bazara kuna ba keneti artiste peut belé biso bazara mo ba non yom to tikuna asali o ba mona geza kwanga to la résidence afali ba keneti to pesa ba clé mais les biso wa to pesa ba clé eza résidence mais ça va on venir sentinelle OK to mona ba image bo tambola wana bozolia eza donc amana ça va on est buta sécuritaire comme on est so ba komika na porte wana comme on est alors to lugal Albert papa Albert Papa Albert Ogbagba Papa Albert Ogbagba ya yemta na porte wana bon so be flat za nini ba ya kaka na pesi ba da kombo Papa Albert Ogbagba so ba ya Ogbagba okay. Ça c'est la résidence de Fali Poupa. Balinga ba fa ça côté ngune ke na moi. Bon ba confrère na biso déjà ba confirmer qu'il y a soit déjà ce sont des journalistes professionnels ou ba confirmer que Fali. Le king aza suna makamba batang to banda web tout na su batu bazo confirmation. O ba mona wana so ba na tembe ba kendit. Na pesi ba de kombo sentinelle wana za na porte mota sécurité wana. Bazara D. Papa Albert Ogbagba. Moi on est na bombi mais ba ke ka oluka ndeka to ba okita ba o ba na tembe wana ba kene to ba okoma na Abidjan ba luma en tout cas to luka résidence afali pour pas ba ki ba l'exception na réseau social sombaki ba kene to ba okoma na ba sécurité na mo za wana komune Papa Albert Ogbagba. Voilà. Alors, festival Bobeti na Côte d'Ivoire. Tout le monde a affiché moi bando circuler dans les réseaux sociaux au nombre de 12 personnes, de musiciens congolais. Et par après à la fin, tout le monde il fallait pour pas même ta prester. 12 ça na wenge. Bah lui fallait autant pour la 12 na partout. Ouais, Mikolo ko mega na falité. Ah bon? Faire rigola à batouner ba Lili. Vous avez un communicateur naïe balili balobi que non fali poupa ba relation naïe azo sale lango na niveau à France pour que faire rigolo tilelo abeta na corps à renate. Qu'est-ce qui se passe 12 yango bino bozolo bawa que ba reneza wana bat ba beta mais bat pe balingi ba beta bolongola ka 12 ato kati mokila ato pikoli maseke yeye bakoyeba yo na bizaleli zabolo ata okati mokila ata bapikoli maseke yeye bakoyeba yo na bizaleli
Zabolo. Ça va déclarer bizarre na bino ya mabe. Jaloux, 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 Tango nyonso, nalobi tango nyonso, olotaka kono, olotaka, alotaka kombo le king, poni batwa olotaka kombo le king beaucoup. Les affaires Nico, est-ce que moi les king à canté, biso to kana problème té. Les king kutunde azabu makamunio so oizaraba production, ba nini oyaka. Il y a vendre des artistes. Bon ça la relation na ma metali andu le bozo sale la peine relation. Té batika kombo na biso, tozana problème na batuté, ba kendo luka ba problème na bango moko. To lo ba na musique chacun portera sa propre charge. Mutuna muta luka makamuna na kombo les king. Pas le king, le king, oh, est-ce que le king a sa producteur? Est-ce que le king n'est pas organisé ça m'a pas producteur dit bon mais kako produit bah tu me soutes à part là. Ah, attends yo moko. Et puis depuis que ça les bol et bon. Le king n'est pas zana à ça là bah tu belé bah bolam. Et belé bah zana pour pas que tu le bango car na ba plateau, ou bien bah polémique tu l'ingate bah tu au fan na même kiti après tu me sois ça sur émission comme ça ni ta répondre. Non, on a pas ça là bah tu bolam et belé. Bolam et belé. Ça peut ça ba mission me pe moi ba contrat bazana bon ba yebi na bango mais que le king a comment na pouvoir ya kokinda ko intercaler bande ko artistes congolais le king a croisé les bois croiser les bois ba yebi ça pas manager production eza jour boye na date boye ah bon ok et bon o elandi o monsieur elandi za date boye o monsieur elandi za date boye o monsieur elandi za date boye ah ok c'est bon na mutu na ye ya kamba mwachango ye pa komi date boye na obeta boye date boye na obeta boye date boye na obeta na mboka voilà batu nsuku balobi ko to fallait pour pas komi ko boule Côte d'Ivoire komi ya e Côte d'Ivoire batu belé babanda de okende ava pato na ngai ndeni eze koma ya bango te koma ramba mwa le king bazana ba regimate busa na bino musique muto muta beta musique na ye le king osa musique na ye muto muta teka produit na ye na ndenge na ye batika kombo le king 2024 batika no kombo le king banda 2006 ti lelo tona 2024 kaka kombo le king réseaux sociaux so ba fongoli fali bangi balala fali ba fongoli fali mais atabino moko doana ba artiste talé belé on peut pas se rappeler que non biso to ba danger biso to ba grand mais neni balobi la bango troté na réseau ka le king donc ba comprendre que le king azara fort non papa au moni mutu muswa ko ya boye lokamba fingi yo vumago ufandi mo croiser le bordel les gars allo bananga o suma o allo banot yokuno kena o benel mu panzo sai no cop no continue là mais muta fingi à côté le côté naza prêtre o côté parce que makambo ezo zande pa le king yangona donc batu bazo finga ye batu bazo loba na makambo tu ba loba wana mais le king osaka boulot azo poussana bino bo fingi date mo ebimeli susu bino bo fingi album mo ezo bima bo fingi elo mo msu ezo bima bo fingi au moins ko ba réponse OK le king faut répondre à bango o là au sala on a plateau a répondre bon na ba acte donc bino bo zo ta bozo finga bozo loba bozo tinda batu na bino le king ora to beta salle mo bo 3 salles mais nene to beta on a 21 jours bino siko bo pembe bo wika beta te ya ko beta te bo monaka te to beti no Paris to kwisa to fandi sou Paris on a beti ka po ya za rappel mi kunet akoma coopérer na ba musicien on a pa ya ba wesh wana parce qu'on a Londres a coopérer sous la banane voilà Paris bima ibongo puis batu belé ba kiza grâce à Badadjo ba nani ba Aya donc ba Aya et puis Lokamba voilà au monde union soit tout ils en ont kaka bazane na Londres pardon na quitté puis na ING il y a un autre épisode na autre loba tout à l'heure ce qui va lobi que ezaki ke po azana bato azana branchement na bango na ndinga ba France wana comme ba rappeur ba wesh ba nani o ba beta pe musique ba urbaine ba balanda bango parce qu'on a Londres
featuring en osko asala onso na Londres na ni sukuna o singa ke fo batwana fo poka fois tout ana bango po batwana pe aib sa batuna bango baya donc babeta musique très bien babeta musique batika mama papamba qu'est-ce qui se passe vous désactivez ba visa ba bande comme susu tozo mona maniqué zo les canal TV bon à lobby te ke bo désactiver allié kuta lobby et go simbate ce que si ce bo désactiver à moni fachi béton. Qu'est-ce qui se passe au discours il y a maniqué déclaration dans la télévision il y a certaines personnes qui ont traité 24 que non voilà le salier boué azali na mamebele o isoki siepé na F victime fallait kakaloba par exemple bazo pesa raison bazo pesa tort oui go réagir nini na dossier à maniqué bon ngata to longwe Paris tant que l'on est aussi sur la salle d'absolu minée, qui tient en Afrique, on vient à même pas concentrer dans ma match. Tant que le pas réseau, il y en a bien fondateur à l'équipe nationale. Pour bien ces aïeux, tant que surtout du mois tant mon bois, avant de mettre un concert ou tout gagner, bah concert n'a surtout gagner qu'au bet en Afrique. Donc on a déjà trop me regarder le pari est à hôtel. N'a qu'un appel migra wana bon hôtel à la chambre. Non zèle. Donc ma bébé là me souvient dans notre tête dans les réseaux sociaux. Et bien na notre tête. Et puis mingi ngana préféré to beta na sondule. To le bela mamba art musique et ça absolument bien. Ozoba ko banga niti que ba réplique donc. Non, ngaza plus musique, ngaza artiste musicien. Artiste musicien na Mbappé mena les king. Na préféré mi to beta ndule. Ndule. Donc ndé to beti ba concert na biso l'équipe ya batba na pour ça ba ko trop d'informations. Makambo etali o ko désactiver visa tonini na yebi ko tatane ma mwana izarati. D'accord, et après na bato fala sala ba bolamu o ba futa na monnaie de singe. Bon, on les en a ngote, on les en a loi de la nature. Omoni soto zongi sumo muketa to banage mission grand pote nzambe kuta sala mukili le colonna se akela yango. Mais bato wanga na bangwe. Bon suko so le king aidaki mutu. Mutu angwa sali moi esprit mon robot. Ils ont un problème. Le king a fait sa réunion sur ma boca nzam. Après sa réunion sur ma boca nzam. Donc c'est ça. Très bien. On a vu que de Soana ou Linko le Belangote. Et ça vous dites que le Belango mais problème ça. Non ça trop focus dans nous les programmes la biche Zali. D'accord. Et puis c'est ça quoi. Voilà, ma déclaration à Célio. À lobby que Batwa Menasa qui est parce que mon vidéo est tamboli, c'est le Aïbisac, voilà. Et après le bi, les groupes y a fallu. Na marambutu c'est le à salara lelo, à comment qu'on incarné combo y a fallu pour pas. Que pensez-vous? Oh c'est rien fort. Oh c'est rien fort. Oh c'est quand c'est ah non, obi les king te boss na ngatuka qui tagos les tout.com kata ya la popo. Donc n'habiter sur les king comme on a eu et ça a problème nini ou faut dégager rabatou. Donc attends mutu à quel côté moi ba papole bambata et comme les king mtatinda. Et on les king comme na poto na Kinshasa na ba Côte d'Ivoire na ba Gabon na ba Londres les king a comme web ça batu apesi modo de batona tout ka ba beta rabatou. Té au moins les king sont les lois lobby make aloba. Que mutu boy au finga nga trop na lobby ba warrior pour s'en charger na et ça muta kufa toi que belé te mets-toi partout mais linga ngoti les contrats écoute ça ba warrior focus vous allez concentrer na artiste makambo sala bokene na ba plat ba téléchargement nyonso oza makambo les king boko ta bo télécharger et ça la artiste a poussa na makambo bino pe bolingaka on se comprend donc question tuninga ya ndeko wana adage motoloba chacun portera sa propre charge asala makambo na ye moko atika komba le king. OK. Asala makambo na ye moko atika komba le king. Banda makambo na nyonso asala na vie ya lobaka tout et ça mona de le king a répondu nanu te. Mais toi ne lo mo ba benga ngo conscience. Conscience toko sa nyonso oko loba makambo tout osali mutu bolo. Mais conscience bakosa ngote. Conscience bakosa ngote.
afandaka potanaka na est-ce que ça n'a pas l'eau à réclamer pas Fali nande yo monaka tout le temps là aux autres pour la combat Fali na vine mobimba et ça la Sonia yo mo artiste mais depuis bando odiembela mutu bando kanga mai kombo mutu ka kanga mai pour la ni ami benga danger asa no ki danger ngo depuis longa pour le king pas longa na entreprise azalaka le king lelo azo sala makambu en dehors entreprise wana yé siko asala pe non makambu pe o ke pesa pona en dehors orchestre o yazalaka et ça la pe fierté à musique à Congo kutinga maka kombo mutu tongo pourquoi bona problème ni Nzambe Nzambe album wasu o album tout ozobi maisusu ah non One World ah cha One World non non lingo dévoilé té OK l'artiste exceptionnel déjà qui est cette fois-ci au One World World mais na kufa muiza na lisusu kufa za ba mi bimisela déjà après comment sous mais ndenge nini yelinga otika terrain te to fa na biso to tika depuis to bimisa former set c'est to pexi ba bimisa to chonga wana depuis to bimisa ngo siko po elongwa na biso kanga data lelo non les Kisinjo amabe chadat non Kisinjo a mis c'est que la botte place à ça donc batu to na chadat wana ah yo yo pesu to na chadat tenga la kumisika na pesika na kumisite me na pesi mbote pa ya Kisinjo chadat to na chadat wana au moni challenge on les bien chadat ah beza mabe ça m'a bête eh bien comment forcer ba to batia ba date pour nani oh Kisinjo a lobi chadat ezanga te Kofi Olomide dans la production te bolinga chadat pour nani ce qui fait régola azu production te bolinga tia pour nani Mike Lokamba tika ba komba batu pa non il s'engage que moi komba batu loko ezo s'engager ka yo nga boy na kota na côté voilà non parce que bino bolinga batu batia ba date na tumboli ya côté chadat voilà non parce que na moni pays na moni fali pour pas tu ah bon partir date mais bon toujours tia date mais ça problème était est date ça m'a fini ça va provocateur hein non ezaka tia date nous ezaka que notre musuba on obeta joutel ça problème est-ce que patron de le king a un système ya obimisa calendrier ya ba programme ba concert o ko beta na mboka boy o beta na mboka boy et belé pe balanda ils ma beta calendrier comment côté ezala déjà ndeni nzoloba ah ba calendrier ka ndeza ke no vandi bo ezala côté ni ezala ya calendrier vraiment que no vandi bo bimisi ba date ba concert tout obimisi on ke na obeta boy na obeta mboka boy et bimi pe ba pibia ezala bon teza endo soira que non elle aime sur le 25 na pays tel na ba salle na ba détail donc voilà biso ce que ezali so ya biso ce que le king a obimisi la on ma bo atia on bo papa ba bambi de se continue ba réseaux sociaux bo bi dire ba noko te bazo bouger ba occuper tes sous salle maman biso mkoni to kinde biso ka ko finga donc pour ngai to beta musique bato bana posa oyo ka musique bana posa ba polémique ezo aboutir bato ba bikolo makambo yemoko ajo tia date ozana sengo nga pour nga na bika on la Kisinjo amabe chadat ole le point chadat ça m'a bien makasi oui pour c'est bien challenge wana ngabe kalaté mais date pe goza jouer petit fallait déjà petit fallait na pesi ambote abeta na bandaka we petit fallait date abeta na bare na bandaka yo pour goza na date no mo kala que faut voyager kaza la date max karawe max Boga na biso pas futa oza biso héros de l'ombre yepé ana date a la finale na Côte d'Ivoire yebisanga siko nga pena na date anniversaire na ngaiti jo wa mbota mananga yaka Kisinjo no na lele ma bi chada la Kisinjo cha date donc makama mikolo ikomika cha date ezo silikisa badu fort poani si c'est fait que faire go la cha date nga na profiter sur la bisote oh là là yo ba ki la musique fait la courtoisie qu'on appelle sous mawana mort slogan mort ya présent na bino fali mawana mort ah bien pardon to beta musique oh na présent na bino te pardon oh to moni slogan ibimi fallait komi mawana mort pana nini kaka ngayo malere kaka ngayo
ngayo na ebsao the king 3 fois hasele maona mo ai na ebsao non kalate batu ba sepela zo inondé le maona mo chadat na ebsao maona mo ya musique ok, si ça entend la canne, ok, ça le bien, chadat. Maona mo. Ok, date, c'est on a faut tout les boss Mike Lokamba. Maona mo, hein. Mike Lokamba. Et ingelo bani en fait. Yo de tembe. Ingelo bani. Yo tembe. Il a dit que yo ne tembe. Yo tembe kaka. Bango biso tembe, biso pe tembe ko tout ozogena oka. Tu peux faire musique gaka batuba plus na posa musique voilà batubaza plus 3 salles oui c'est à féliciter to sali Afrique to betango voilà nanyo sona soto englobe c'est le Congo qui gagne. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour te chuter nande on a vu nous déplique Pomba Alliance to monaki ndeko Manix Yenda oyo alobi que ce qui Félix pardon ce qui déplique apportera combo ya Petit Fally alingaka zala lelo Petit Fally en mieux donc si so Petit Fally azanango ingé vous avez succès au déplique alingaka zwa mais tout moni ndeko déplique peut réagir à genre on ndenge pe na ndenge wa ko zolango à lobby avertissement OK prochainement ceux qui bat discours à bongo ezo roya contre cette fois-ci à aussi artiste Fally Ipupa. Bon, pour répondre yo, et c'est ngelo benga ndeko na biso Manix ou invité aya solo anayo, il n'aime pas mieux placé. Ngana Manix te, Manix n'aime pas mieux placé, il n'aime pas oloba. C'est tout. Ok. C'est vrai aussi, étant qu'artiste ou même dans le domaine de la musique, qu'on déplore qu'est-ce que timbre ça fait partie de l'artiste Fally. Nazaku na potsa na lobela makambo ya batute. Mutuna muta sala makambo na kwena ye, mutuna muta lobela makambo na ye. Ngana beta pa Fally, patron na ngai le king, 3 fois Hassel, grand frère na ngai, patron na ngai et muto za artiste ye pe ata tom soza na patron entreprise na ye. Aye a luki bo sali mission ami to lobela ye moko. Nga zo lobela patron na nga. Nangai pe mani. Vous lobela patron na yo mais rien n'empêche. Et toi qui es artiste, tu es dans le bel mutute. Alors, na ligne le bel mutute. Tu es dans le bel mutute. En dehors, patron dans le bel mutute. Ah d'accord. Nga patron nanga moko et mani Macron et ici le reste. Obi poni to sala mo bongo to boya bongo pona ba. Bajaka ya ba question réponse. Au lobby ta musuna ça sent bien. Mutu muswa jongo na ndenge na ye. Musique na biso batu mingi bakomi ko influencer ba artiste et musicien et ça bato ba ya pembeni vers biso. Tu vois, mutu muswa ye ya mako comme diaboliser lito inayo donc yo faut que ne peut ka répliquer le baboy. Tu vois. Mais OK, bazo bossa na ba sortie médiatique mususu faut za na ba maîtrise nango. Il faut y ba maîtrise ya oyeba na loba nini o na loba na o na loba te. Tu vois. Donc pour nanga na rolinga tena pesa porte moro boye za neti ba question réponse ya roleka te boye et puis à ça la non. Je préfère mieux na la focus na lobela patron na Fally Ipupa na makambo na biso o ya bato mususu. D'accord, merci. Je pense que tout est clair par rapport à les réponses. Il y a Emmanuel Macron. Nous sommes arrivés presque à la fin. On a habité Tozoanini, Toembisopete. Je suis fou de toi, na comme loto, na babutu, na melaka, masangate, monimi ami suni, na kaka love na yo, mio yo. Tom Nagérie, Tintin Amilou, et l'amour que j'ai pour toi, Romy, interminable, Yosayang honorable, des obstacles, yé comico comme un spectacle, Yabilenge, François Babadi, Eddie Badiata, Pablo Kitambala, Maître Moïse Moupata, Gauthier Wingé. Donc c'est ça. Bateau nous sommes aujourd'hui occasion à Hollanda Emmanuel Macron émission ya Mike Lokamba. Donc surtout beta magili baku bolimbisi ceux qui peut te lobby bien numéro s'afficher ka wana au bengi au zungai kandi zalaka. D'accord.
Plus 243 9 950 43 314 plus 243 9 950 43 314 wana zuinga sur WhatsApp to solo maramunyoso so pose-moi retard ya numéro au cas s'afficher wana na écran na yo au bengi kaka lokama mutunanga et le cas direct na pesi mbote ya trop na grâce Soukou, Nakata Paris, Nathalie Demo, Bambote Belé, Maman Jeannette Dembo et Maman Jeannette Pongo, Nakata Yaklanta, Napeso Bambote Belé, Venanga Moïse Moupata l'humanitaire. Maître Moïse Moupata l'humanitaire. Rapidement. Question moi il a vite fait. Le Kambao, Razan Makamuna. On t'a la déclaration à JB Piano par rapport. Il y a question qui est on peut mettre un avis par rapport que musique R&B bah il y Gili à l'époque déjà bah ça là donc il y a Sikeza Telelo c'est que font aujourd'hui les artistes et musiciens bah on déjà bah ça là alors dans tout la maman JBT pour répondre ngate pour ozoko capable répondre ngate dans tout autrement c'est que fait fallu aujourd'hui azo tambola na trace ya ba vie na yo on a ba JB déjà parce que ba beti ba R&B à l'époque ou bien Fali a dépassé ba vie na respect à ba grand nyonso on a respecté ba on a né patron on a respecté ba grand tout donc tout ça la musique. Tout ça la musique et puis patron a biso peur défendre. Pense ni dans tout ça la musique. Puis patron a biso peur défendre. Ba bika bo ça la musique né man. Oh là là. Il y a le bail déjà. Après venir na ibi qui a koko répondre té. Koko kate c'est trop dire. Au moins ni TV et Matisara pe Kitisara. Il y a des questions pièges et zalara. Bino boza ba journaliste. Question ni piège on a. Les aba question moko o yozo ke melanga. Na mauvaise intention. Non. Piège ni ngana c'est bande beaucoup melanga sur question piège. Na rester ka focus. C'est-à-dire au bo sala bon. Au bo sala lelo. Comme Music World par exemple, ils en ont ya sikate. Ba vie déjà basala. C'est ça non? Vous êtes d'accord nanga? Vous êtes d'accord na JB? Tout ça na respect ba fait tout hein. Ben n'ennions surtout en respect na ba makashi. Pas mal respect et toboité. On est d'accord na ba propos ya JB. Ba propos teni ça engage que quand muto a lobby. Nga na d'accord. Na compte dit pour ani. Que au bout ça le za sikate. Te papa to beta na biso ya ndula. Ndule kaka. Bato ba otala biso ba on c'est bon, nous sommes arrivés à la fin. Maître Moïse Moupata, Bambote Belé, Venangeli Bombusa, sans oublier Venanga Kade Souki d'Inakate États-Unis, Chancel Mbemba Capo. Oh, Chancel Mbemba Demidier. Voilà, nous avons de longue date. Chancel Mbemba. Courage, Capo. Même équipe Tinasuka. Ça, Bambote Belé, en tout cas, équipe nationale, Bisobino Nyon sur place Rosali. Bah oui, ça, Bazawana. Cédric Bakambo. Cédric Bakambo. Nyon so, en tout cas, force à vous. Tozana bino to soutenir bino to na posa ya nzungu wana zonga na mboka na biso gardien na biso nani donc mpasi à te pese bambote ndenge biso to utaki pe ko défendre 3 salles ya minene to zongi to tombola ki drapeau ya RD Congo to zongi na yango toye to gagner et ça les biso bien donc ndenge pe bino pe bozali banda kuna na kati ya Côte d'Ivoire bokendaki pona ko noyer ba mayo wana poto zwa coupe wana ezonga naza sûr et certain que na ba prière na biso na ba encouragement na biso na ndenge tozo solo boto motiver bino toyebi ke Chancel Mbemba na détermination za ranango ozo motiver pe bayaya bango nyonso boza même moral équipe nationale n'habite tout en nzungu wana et ça a biso vrai bien super qui tokos et surtout l'époque il y a présent la biso Fati Béton et ça a biso bien donc on a passé mbote pe suna massa na Bentil journaliste ambishi na kata France et pourquoi pas na Delary Chibox na kata États-Unis José mille esprit José Nondo bambote belé Toshiro Petit Gile Kabambi na kata Suisse Dekos Mukoko Mové na kata Bruxelles yebi qui tokos net na film ya Roland Gaz
Zulman Mubenga Bambote Belé Jimmy Bambongo TBC Junior Yondo Galia mère de la nation Nakata France Bambote Place Azali Galia mère de la nation Warrior ya makasi ya makila na PC ouais to PC Pembote voilà ouais malgré tout la monnaie na temen et big bo le biga Warrior makasi Azali na concert Azali na concert ya Paris la Défense atambo na ba concert rebelle ah OK en tout cas biso kota ba Warrior to buga na ati mère place ça Bambote Belé na PC Mbote na Jimmy Bambongo Wari mon ami TBC Yonkaka Karabayo Kele Junior Yondo banquier Chati Koyo BBC Lomami Baba Moulouza et pourquoi pas na venanga Papi Moulouza Shukura Moke place aux AP Bambote Belé Malou Soukidi na kati États-Unis mère Bibiane Soukidi Vefilo Esaou Masalanga Feli Esaou donc ba tout bolinga mani mako na lingi bino ya trop sans oublier pe Lineker na Mbonda donc wana balobi mwana ya Choumene na Mbonda sénateur quoi donc Bambote Belé et bientôt là bozo mona makamuni to sala ba date ezobima voilà ndenge peut trop bouger to ya bamboka nini o to beta bo mona déjà kalaté sur les réseaux sociaux voilà donc Kimia Nzambe Zala na Moutnion Soto. Merci na Mama Godelive na Créteil. Restaurant chez Chiquito, ouais. Ouais, restaurant chez Chiquito, to PC Bambote, restaurant chez Mputu, Bambote Nabino et pourquoi pas na Oncle Mingo, John Yalala, salon si beau si belle na Villeneuve Saint-Georges chez Maman Marthe la Reine, to PC Pampe Bambote place à la TV Moko Batebele. Et pourquoi pas mon coiffeur Tati Mayasi, la main d'or place Azali, Tati Mayasi na Bosaniote, Patience Mukendi, Kota Azali, Patience Mukendi na France, na PCA vraiment Bambote Jimmy Bella ou le patron donc place Azapé na PCA Bambote. Et pourquoi pas na Gauthier, mascotte l'ingénieur de banque, l'homme idéal, Maman Lidinduka, femme de valeur. Nakati Vitry Sixen motema ya frère Alain Wankake et Lubu Nankolezoya Kalamingite. Merci. Na PCP na bosani s'il vous plaît Mike Lokamba bana bandalungu atona matanga donc ndekona biso Junior Pocho place Azali Molimone pe manakimia donc Pocho atiki biso donc atiki biso kufi na poto donc bandeko nyoso o ya bana bandalungwa po yasuka peka na bandalungwa te asala ipe ba connaissance na bandeko mususu donc bino nyoso ba puseki comme ezole kakuna na Paris biso pe a na bandal makamu pe sala mape koto yo toza na komi na bandalungwa nde na yokaki donc Pocho pe manakimia famille na epe boza na kimia donc toza na bino de cœur tozo compatir na bino na profiter pe na occasion na pesa mbote na Cheryl Manwana donc balobi mikolo talaka remix oyoka kombono na kati ndenge zaleli quoi na pesa mbote ya to na masa na ngai Rosie Dianongi aba Dianongi Cheryl Manwana d'accord. Très bien. Annette Pio na Dubaï na Bosaniote Annette Pio Maman Jakim, donc on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.